non peut-être yo ça makamba malamu na mboko to kumisa yo te banda Karine akenda mutu moko te za ba mibale za ba basi basale eloko te 2019 basale eloko te otangina bana basale eloko te baza banda basale eloko te te na ozo problème te le wazama na biso bandal fallait azama na biso bandal mais tozolanda place vérité zali on comprendre Karine Mokonzi bazo tozo c'est lanzembo wana tokosala ngo promotion comme il faut et puis tokolakisa bango ke no moi c'est à l'équipe bino on se comprend tokolakisa bango ke no chroniqueuse à l'équipe bino pour alakisa ki déjà prévenir que non ayembaki ni piana azana mbudi pour que ne pas ken piana foko tapwatu iye kuta mona bambisi ndenge zo kala batu musiko oleki na télévision pour le bakeji baza local banzo eto inde pona kozo sabatu nanzela donc yo chroniqueur zo ya pour faire battre ces musiciens biso to yana pona kozo c'est bien normalement nanzela donc force ezana pour soutenir l'autorité morale Karine Mokonzi donc pona ba ke Karine déjà azana lupemba na yi soki ayemi na Koffi Olomide eza pe mabete batu batika ne motema mabe Koffi pa ayemi pe na batu ebele pe baza ba succès te on se comprend ba simba pe et simba pété yo ozo critiquer Jibé Piano $200 concert et ça c'est nitité et ça soki Olympia te et ça na ville province à Kinshasa awa na ville a tué $200 plein yo ozo finga Jibé ozo critiquer Jibé yo mona nos journalistes aux international batala kayo wapi Ken Piana batala kayo wapi. Bienvenue Bachar Internaute, la meilleure fashion de Nantes. Un grand merci à Peggy Titan, moi-même que je suis là parce que un grand merci à Batutu Bazo Landabis, un grand merci à Ami Gongombo, le célèbre Mokonza 27 commune, un grand merci à Emetoya qui me suit en ce moment, ma mère chérie Emetoya, Milan Monge, Elisabeth Monge, Batutu, Bafan Nanga Finlande, il y a Canada, na Bosanité, Henri Modogo Longo, na Bosanité du Soussou, Venangai, il y a Jean Chambaré de Motema Mami Chamba, tous on a une bataille Nabiso parce que après cette chose Mamsous a bien roya donc je n'ai jamais être désespéré dans le monde entier. Donc pendant que Sabino qui est bas na poto bas dans le monde entier émission na bino micro ouverte au Peggy Titan à banako PC là désormais bolandangai awa et pas la meilleure fashion de Nantes place mama mouvement bobi qui marambo ezalaka nena on Sabino qui lelo na ozalanga mo côté na plateau parce que tobi qui marambo continue toujours. Nous pour groupe mais cette fois-ci ils ont un groupe des légendes il y a internet légende d'internet le nzoi de la presse au Peggy Titan Cédric Kabea Malcolm X de la presse moi na Muluba il y a bien le patron de Very parce que Very avec complexe mais il est vraiment un patron à Very aujourd'hui avec eux on va essayer un peu de faire des analyses par rapport à Marambo Lekana na internet parce que bien sûr tout ça là vraiment chronique intelligent quand il s'agit de critiquer on va critiquer quand il s'agit de taquiner on va taquiner parce que l'internet c'est pas l'église donc je suis déjà avec mes deux frère ou Dozana Bango, na le bon mobile na banana de la presse donc il y a bien taka moi Muluba ya propre parce que Balouba aura propre so moi Muluba moi za marque c'est ka Muluba té donc bonjour de la presse bonjour Peggy Titan bonjour na bato bazota la biso ba s'abonner à Wawa pour ne pas être désinformé pour être bien informé donc bo s'abonner massivement à Wawa donc c'est le scram Poutine bo s'abonner à Wawa Jolwemba bo s'abonner à Wawa donc ba tout balinga bogar de la presse congolaise ba la poto tout hein. Bon s'abonner à Salam merci beaucoup Nandengo Bengi Singapé to palolante que pour ce que monindo qui salani belela to belil to yepoto belela na moni 2019 non je Cédric Kabea 2019 et bandai nango bien mais to komika na bakatikati de la presse au Pélissimbabula c'est quoi d'abord le non d'abord bilan 2019 ouais merci beaucoup bilan bon oyebi ke bato yamba kinga dernièrement awa bato na kinga question za mayele mayele fort donc bilan 2019 côté langa ezaki vraiment positif, ezaki bien, mais et bandela 2019 ezaki netité, batu msusu soukara bo, ils ont mon cas de la presse à Pélimbabula. Na mona ki batu netité, ba ipo ba baby sa boulot donc natana bi batu na sowa bandaka boke nambo. To tikela ki bango na longtemps, to mona ba sale lokoti. Banda Karine Kenda awa wana internet na moni na mututé. Banda Kenda. Et les akote no tanga komba Karine. Nandeni.
La vérité était dit, oh non, peut-être yo ça makamba malam na mboko tokumisa yo te. Banda Karina kenda mutu moko te za ba mibale za ba basi basale lokote. 2019 basale lokote. Basale lokote otangela banani. Basale lokote. Basale lokote. On se comprend. Maintenant au garde de la poste nazaki pété na kenda ki point na ta yo ke de ya mikili. Na pe na kenda la ki ne bogenda filmer par grâce. Voilà donc idée na nga pour ne pas dire que non a copié qui tout ça ba ki tokenda ko filmer par grâce mbizi tokenda ko filmer presque ba tebele. On se connaît ba to ba simba ba kiss na pointe noire. Je peux ba filmer par la bino. Ah mais et pas biso za na bandal papa ta filmer. Bandal séparé et bisanga osandeni. Donc na kenda filmer ti ba to ba so ba kiss voir même nganga na bango na kenda filmer. Na kila kuti pena boy kingani fifisi wa komboneza wana o nani keni pia na komboneza wana do batu basimba kisi na point noir na kena chita na ye vedingwa benga kinga abike no yakana boy apesinga susu liste nata boy ba komba ba mamu ba nani bi oh mais ba pecho ba lukaka nini na internet gaz te tiki ata kutu yakasangulu bafuta bakenda pete mais ba lukaka nini ko simba ba kisi ba mtusu bazoloma ba solo bibembe ba mtusu to ba solo tinel na so comprendre tena bi oh mais ba pecho ba lukaka nini. Ce que biso toyaki na système à vérité. On se comprend tu es dans système à vérité donc 2019 les gars qui bien na mbaki Koffi Olomide na mbaki bato ebele presque bato ebele donc les gars qui vraiment bien. Merci beaucoup de la presse sur la makambo banzo et de la presse oza déjà parmi Batouana. Je vais parler avec Cédric Abea. Bonjour Cédric Abea. Oui, bonjour Peggy Titan. Le défenseur babon c'est journaux d'abord na kid. Donc quand nous kinda qui pe nous zungu kuti subiso 40 millions zamba ça grâce vraiment quoi. Ba question c'est pas non, réponse c'est pas non quoi. Nino et marqué pour 2019 par Nakacha YouTube. Ah, ben évidemment, ils ont tellement belé. Donc, comme on a déjà que mon co a battu tous les ans, on a charge, tous les qui temps aux affaires, Koffi Olomide, de la forêt président sur Rasson. Donc, 2019 c'est ça qui bat tout le monde, on aime son musique, mais à partir de mon salopé tu approcher tout bien pembeni vraiment tout coup de peine à battre on descend bien vraiment pour l'année 2019 donc m'envoie bien vraiment ambassade vraiment l'année quoi. Tout le monde m'a belé dans toute la question et pas de la presse le bogard de la presse tout le monde ba écrit mais le tout le monde banzoi li susu pourquoi banzoi ouais banzoi ça merci beaucoup pour la question au monde il faut qu'on défendre ba valeur tout le monde qui ba groupe ba charge et puis ba défenseur mais ça il faut créer bon mon plateforme mon on se comprendre net ça li banzoi pour na Karine car mais ça pour na Karine maman papa au monde net to ça boye et ça ngana lo bakango net ça ba examen d'état 2019 bato ba ko ça 2020 bato ba ko sala ba ko tuna bango po ekozanga te botangela biso mwana mwasi vrai faux choix multiple botangela biso mwana mwasi azaka chroniqueuse bon aza chroniqueuse asala featuring na Koffi Olomide légende okocha nani soko che kingani solo bibembe pour o échouer ce qu'on mala mongo boye oche Karine Mokonzi la baronne ozui ozo comprendre la seule fille o lelo yo afutaka ndako te na mbongo na ye moko aza ba fanatique ebele ozo comprendre c'est Karine Mokonzi ce ko yebisanga nakomisa nani tozo kumisa tozo talisa bato ba vérité bato ba boyaka tozo talisa ba vérité kinga na likiyo Karine aleki bango tokende Karine ke poto na mbongo na yete Karine azofuta ndako na mbongo na yete asenga kikutu va même Karine ache apose ka photo mo boy non naza posa robe kingani na sa clip na Koffi Olomide o moni pena ba wester bozwa o ka banker zwa ozo comprendre nani akosala ngo nani akosala ngo ba msusu ba kay ko vanda na suka kisasa pour que ne pas mutu faut ni atamai bamsusu mbule beta kilobi Karine bato aza na poto mbule beta kilobi mais faut voir ne bato bazindi ba choli akochola na mbula on se comprendre ba international biso to za ba international et pas nani ndeko na mongol nani ndeko na biso keni piano yango longa na loba yo ko soutenir sous le scrum oza problème te na bata fali te na oza problème te le wazama na biso bandal fallait azama na biso bandal mais tozolanda place vérité ezali on se comprendre viona on fallait avie na biso mais ayaka na télévision makambo lukuta trop siko biso banzo netinga moko banzo na kondima te mutaleka na télévision na makambo lukuta on se comprendre oya na lukuta ko sa biso botawa nezali susu te ezali susu te en tout cas soki yaza kaka akayebo trophée mbule beti awa alobeli yango te webi que c'était du fleuve kotaki mai echolaki on se comprendre et ça place fallait avandaka na ndenga faute tango ozo sa makambo bien oleki na TV lobeli yango mais ceux qui peut mabe komelio les capé na télévision lobela yango lela et pas l'état
mbula ekotaki na cité du fleuve na lobité soki peut-être parler afali ekotaki mai mais na yebi que no cité du fleuve mobimba tout bacholaki na bandala makelele débordaki na ndenga dega ngamona za tema donc tous les deux parler on a soko tali bien parler ekotaki mai mais tozo zela leka na télévision ba que non ndenga bo l'état vraiment faut pas bongisa la biso ba canal banini à lobité mais soka mo trophée boy aleki na télévision arandi koloba yebisa tayo moko to tenir ka lokuta non. Merci beaucoup de la presse pour Nabanzoï. Trozon a souno pour Nabanzoï. Au décrire biso. Objectif Nabino Banzoï, c'est quoi na presse en ligne? Tandis qu'à Béato, tu vois mon album Nini Nzembo, il y a Légende et il y a Nani, il y a Koffi Olomide, Autorité, na Karim Mokonzi. So Tali, et ça pour na buzz de Karim Mokonzi, Karim Mokonzi vraiment ça la musique vraiment comme passion ou bien avec chroniqueuse a changé naïe ou bien azaka ka chroniqueuse ou bien okoma disusu arozongane lisusu arozongane sous chroniqueuse bon quand même déjà na grand mopa au petit temps ya mali c'est quitté donc grand mopa vraiment za moko ya bateau minino ba représenter la musique na biso ni banda so batanga Congo vraiment na Koffi Olomide mais comment est-ce que Karim Mokonzi lelo azui kanisa ko yimba na Koffi Olomide eza déjà esengo makasi comme na chroniqueuse mo bo ba tout baza contre mais Pemenya balidé à moi makasi va Koffi Olomide donc ils ont mis 5 makasi pour na bato balanda biso vraiment bientôt là tous déjà dans une autorité à Karim Mokonzi donc ils ont pour na BST ils ont que dans ba rêve naïf vraiment il comment kokisama quoi donc il moko kokisama donc pour na bato tout ba monde vraiment donc biso tout banzo il est toujours marambo yo pour na banzo boa makambo parce que pour toi de la presse ah on a banga marambo te makambo moi ils a bien peki tant ils ont toujours pour soutenir Karim Mokonzi le but est que cause la soupe menya ba charge te que to carbone et tout non to za ba ndeko mais avec banzo et puis to ba ça sous force pour ba défenseur mais ba ça na bango te bino pe bo soutenir na artiste musicien bon to za na to soutenir ba artiste musicien surtout pour eza yango musa après c'est ngwana donc artiste na biso vraiment par exemple sa promotion il y a Koffi Olomide il y a Fally Poupa ko sa promotion Frégola ko sa promotion Weranson donc bientôt là ni ya la marche déjà bon moi déjà que ba gêné ka bien zobeta déjà pas présent bientôt les banzemo bien café matché donc tous ans toujours pour sa promotion mais sauf ka bando ki o bazaki on a na répétition tout les gars na ke billet les gars ba chaîne belé quoi to kutana moko ya bando ki on va venir biso mo ba se respecter na comme Ken Piana donc biso tout tous ans qui on a qui attaque presse tout on a dit la frère question mais comportement Ken Piana affiché qui jour on a vraiment bimisa qui vraiment trop gamé pegi titan donc mimi to pesa conseil na bandi ko so ba journaliste to sa musana biso ne singeli donc banzo to inde pour na kozo sa batu nanzela donc yo chroniqueur zo ya pour finir bâtir ces musiciens biso to yana pour kozo c'est bien maman nanzela donc force ils en a pour soutenir l'autorité morale Karim Mokonzi donc mam touché les boga na qui attend comme Ken Piana olo ba pe mambo j'ai bien Piana trop mikolo tout le monde qui est bien bien local et pas Ken Piana ba maniquer au finga le temps que yo mwana kin oyebi histoire ya kwenge et là on ko s'adresser ndenge ba ko mo toucher personnalité au bal de match ça fait 10 ans ngo ebi maraté ba ko mi ko finga j'ai bien Piana et tant que yo aux anzoi de la presse par rapport à Monti Valère tu peux dire quoi? Voilà, merci beaucoup. Et puis, na ko zonga na question tuna kinde kunanga ya Karim Mokonzi. Pour makambo photo le belakango. Karim asali nzembo na Koffi Olomide. Mon Koffi Olomide azanet werate. Anet jibete, anet falete. Et ala mutu moko te na mboko na musique mboko ba na poto ba yebi avandi bo yazo boule nen musique eko changer net Koffi. Obi Koffi abundana ba petit tout. Omona ye wana na dajo. Ye wana zana singila. Ye wana za kunana naza. Ye wana zana gims. Otalibo azana evoloko. On se comprendre. Donc pour na koloba ke aza mutumo le seul vieux ototika ni na musique. On se défendre couleur par rapport à ma vie. On se comprendre. Donc c'est pas donné à tout le monde. Aza grand, aza légende. Kobeng sa Karim Mokonzi. Karim Mokonzi pa yemana Koffi Olomide, c'est pas la première fois à Yemba. Karim Mokonzi asala ki nzembo o ba bengi hommage à Rafat. Mais tout ça qui n'a pas de gars, nani abimisa ki album, nani abimisa ki nzembo kolo oyo, Karim Mokonzi abimisa ki na YouTube pour étaler mabongo. Nani asa salango. Des jours pleins. On se comprend à part ndeko na biso inosa balumi. Donc pour na ba ke Karim déjà azana lupemba na ye. Soki ayemina Koffi Olomide ezape mabete bato batika nde motema mabe. Koffi pa yemi pe na bato ebele pe baza ba succès te. On se comprend ba simba pe et simba pété. Biso tozo telema makambo wana. On se comprend ndeko nanga. Donc Karim Mokonzi bazo tozo c'est la nzembo wana. Toko sala ngo promotion comme il faut et puis toko lakisa bango ke no moi c'est à l'équipe bino. On se comprend toko lakisa bango ke no chroniqueuse à l'équipe bino. Pour lakisa ki déjà preuve na ye ke no ayemba ki hommage à Didier Rafat et tous à l'équipe amisien tout la Congo.
On se comprend. Donc, tout ça, c'est la gare que nous avons une autorité. Tobina comme il faut. Toko yemba ngo toko la promotion matokita. Oza posa te que non ngana kola makamwana akanga pena YouTube asa la Facebook te. Oza na ba minute ba biso te ponga na rotinde lo yango na messenger. Obligé. On se comprend. Mais de la presse, une question ce qu'on a tout par rapport ne tozo mona critique, ne bazo critiquer je bien piana artiste local. Ngana zo kama makasi. Oyebi batu mususu, omekani piana. Komba zo salela ya piana wana. Ken piana ka muluba te, batu bako saka binote. Muluba zaka ne longa bongo te. Jamais, jamais. Vous comprenez? Ken piana za muluba te. Si koyo kombo ya salelaka, ya succès za komba JB piana. Vous comprenez? Ya piana wana. Eza komba JB piana. Siko ovandi na nambudi. Tala bana poto. Ya na poto mususu bino bozaka na boyebite ke batu mususu bazana ba poto apasa. Po bozaka na poto na batu boyebani te. Mutu mususu akokomelo boyebise ke nazana bibwa ya poto. Poto wana siko ya suka net ba Marseille, net soki ndenge nini. Vous comprenez? Ndemo pe na kisasa. Vous comprenez? Ken piana azana mbudi. Po kende pa ken piana foko tabwatu. Iye kuta mona bambisi ndenge soko. Tala batu mususu siko oleki na télévision pour le ba ke JB aza local. JB mutu asa peut-être batu ayebi histoire te. Est-ce que Robin a un naza local? Pour JB Mouta Sali. On se comprend? JB Mouta Sali Ferré. JB Mouta Sali ba héritier. JB Mouta Sali ba fali wana mona wana. Eza JB Mpiana. Est-ce que ba fali ba comme ba international? JB za local. JB bimisi nzembo te 10 ans yango abimisa ki album te mais abeta concert awa. $200 VIP. Plein. Ken Mpiana ye. Biso moto za ki wana. Carte soki ya ba soki presse. Ba yebisi ke la kisana nous signature ya ministre ya media awa. Ote omoni ndenge dal alakisi baba yebise bambila ba yebise oni o nga Ken Mpiana to yebi ote longwa. On se comprend abandi ko luka $200 pour futa et puis afuti $100 à côté on ndene ba côté ya mawa à côté ba vandi bo azomela te avandi na yene tazota ne concert mawa ne tata mukolo mo ba kufeli koko na bango kala. On se comprend siko yo ozo critiquer JB Mpiana $200 concert et ça c'est nitité. Et ça, ceux qui Olympia, et ça, dans la ville, province à Kinshasa, à la ville, à $200 plein. Ils ont fait un JB, ils ont critiqué JB. Ils ont nos journalistes, aux internationaux, batala rayo wap. Ken Mpiana batala rayo wap. Balongolo na chaîne à directive, place yo za kinga mutu na remplacer yo. Émission mbanga na mbanga. Pona wabake no nga na za mayele, nga mutu na remplacer. Émission mbanga na mbanga na directive pas honorable Zakari Baba na PC bambo dato. Siko zo le kana télévision pour finga batu. Chaîne ayo moko na batu batala rango susu te. Okome copier bat sans tabou o chaka po batu batala. Omonte ko za zoba oza chijingi ya kosaka na kutu te. Makambo epesa kanga kanda mususu hoteli mutu moko bazanda kala za iloko te. Oleki na télévision pona ko finga ka papa chéri. Mutu mbule beti na kisasa batu tu bazinda ki papa chéri alendi. On se comprend. Le salinga pas spé mawa. Bon batu mususu photo ça la bango cercueil bien avant. N'est-ce pas Ken Mpiana ba mani photo ça la bango déjà ba cercueil pour ka mingi te to kolela. Bon na lobaki déjà 2020 eza chiffre de démon. 2020 en tout cas ba na poto bokeba. Bo sambela makasi ba journaliste sebele ba kodaye mabe. Pour déjà tozo longa na chiffre 9, tozo kota na chiffre 2. 2 linko lo ba démon. Pour na ba journaliste so baza ba mandia. Oyebi batu mususu ndeko nanga. Ba journaliste na ebite to komoke na ndenge nini. Et ba journaliste mususu net ba sam kaza doyebi. Na ebi. Oyebi ke type wana chaque boutou. Ye wana na ba boîte. O média lo lenge nini. Kabela nga sombela nga Turbo journaliste comme là na ba boîte net ba Ken Mpiana OK boy tongo boy ala ba journaliste bala la na moi bango bala la na moi mais biso ka toza na moi tozo luka ba information tout ça bango ero balali 20h 21h 22h 23h ye wana na boîte chetemba kwa bango bazo tambola na batera sa kisasa bazo komelaka masanga siko biso siko to ndimaka bango te to kondima bango te ya kolo bana JB te aza local JB aza international monsieur Yodi a JB papa mbatina nenga dayeboy atika kukuta na monsieur Yodi te mais JB kuta na monsieur Yodi on se comprend yo kuta mususu bilamba ba kabela ka bilamba ala ta rappelle bien kutu te na mona dernièrement ala ti din tala munene ke ti tala munene deuxième partie ezali Kofi Alobaki aza annuel oui na mona ki merci beaucoup à maman Odette Ngina, merci beaucoup à maman Françoise la femme de Lix motema ya papa na biso papa Jules Boloko na pesi un grand merci na Henri Modogolongo, un grand merci na bateau tout bolinga pegi titan Jolili Atal en chair et annonce bana tout à Paris à Norvège à Finlande partout bande on a na Russie
kuna na bosanité Alvin de Moscou na bosanité Trésor Kachina bato basé belé Miss Ami Singo Maris Noir. Donc émission na bino micro ouverte hein bino mo bobiga petit temps donc na banzo ipona en qui ça mot de la fin na bino au PSP objectif au PC bois qui peut maman na mabanga na objectif ya banzo ezani puis na suka de la presse. Bon objectif à banzo ezara que tozana toujours pour soutenir Karine Mokonzi surtout na nyonso ça là surtout donc promotion à single na biso azana ko fiolo mide donc tozana te pour na ko finga ka artiste musicien mais tozana te pour na ko sala so ba base mobo inutile et tout non surtout ça msa biso presse normal donc bandi on so ba défenseur ba charge na biso mo pe banzo to yana surtout dans sa force donc force plus force et pesira makambo quoi donc ma meilleure veut déjà na autorité morale déjà place à ça donc wana moni sous Blandine Omari maman présidente sans oublier ça Blanche qui na bi moi c'est pembe na kacha Paris pe na bana membre tout vraiment donc banzo ibango donc bo pesa biso ka temps donc bo pesa tano makambo bien ça vraiment quoi ma meilleure veut na bana poto tout balanda biso toujours wana moni sous Alvin de Moscou babi les garçons bio et naturel na kacha Moscou malgré tout moi tout so la kaka neto so ibe merci beaucoup petit mot de la fin na yo de la presse par rapport au peu par rapport ya Ninganga Oyo. Normalement, on dirait éviter choses et bandit déjà ma bébé Borlanda partout. Mot de la fin. Voilà, merci beaucoup. Mot de la fin. Bon, mot de la fin, c'est Ezaka Ponalilo. Nazo pesa mot de la fin, Nangai na lobelana ba musicien Oyo. Baza côté ka ba dendon, ba mususu ba komi côté ka ba kuka na Angola. Ah, komi mutase lo scram banga de. Magamba c'est l'actualité. Na pesa c'est l'actualité. Tozo au moni biso toza au moni peki. Poutine na pesa mbote place. Poutine ba mota trop Marc Olivier Marcandi ba mota trop. Biso tozo lobela ba anti-valeur. Musa banzo toye wana pona ko soutenir Karine Mokonzi. Mais il faut ezala na ndenge moko propre. Tolingi te to mona journaliste ou bien musicien nde na mona ki fait na biso evoloko. Azoteka dendo na yolo. Ezo pesa nga kanda mabe. Ya solo. Ben oui. Est-ce que musicien pena net ali mbunda comment teka mapapa na selembao? Est-ce que tu peux imaginer que batu net batu ba sali ba kombo ba banda okemba bongo et ça normalité. Vous comprenez? Net mona burompela. Azoteka kuka na Angola. Est-ce que musique est simbi toté? Ce que tu as tokolobelango te tozo finga. Tozo finga te to mona ki lambo lambo akomi coordonner na DGC barré azotonga na ye. Bon ça cop na ye bon to yebite musique esimbaki na ye. Tozo comprendre. Donc tozo na pona ko soutenir Karine Mokonzi la baronne pona ko sala musala malamu ya sala ki na chronique et puis na musique azo continuer toujours ko sala donc tozo na banzoi. Donc to fingi mutu te na ngana lo ba vérité. Ngana finga mutu te na lo ba rende vérité. Donc ba journaliste ba lala na ba boîte en tout cas botika makambo na bozo sekisa biso eza propre te to tikala komona Karine Mokonzi jamais oyo lelo yo ake to mona ki dernièrement yo peki tita Karine Mokonzi atala boye batindele combien $5,000 bozo comprendre et pas Junior Kabananga abi peki tita kendozwa ye moko akenda te abi kendozwa yo ke yo zwimbongwana mais soki ezaka batu na solo ka basombalango mbala moko ye wana makolo ti Western Union azokendozwa tala degré siko ya mendicité à ba journaliste à Kisasa. Donc en tout cas, bon respecter à Karine Mokonzi et au ça vraiment moi bien. Donc quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Bachino peut le fort ça ba mbo. Bachino bambota trop, bachino iron. Donc bambota trop ndengeza kaka. Na PSP bambota trop na Chantal Bola Mama Paradis, c'est le Scram Poutine Marc Olivier Marcandi Chimène qui a la Bakialos, Joe Louemba vient nga Popol Mukelenge bambota trop, c'est Marc Etabo kaka ndengeza kaka idéologie ne tombera jamais. Fils Matayo yebi déjà à 4. Fête à Bobette maman sociale, restaurant Gaillard na kati Orlando na bokende pas fête Bobette, bokolia bien boko. Osolia mon mongol. Kendo Rolia Mongol qu'on a déjà en Hollande avec un pacte na idéologie, sans oublier honorable Zakari Bababaswe, sans oublier encore une fois de plus na Vienne Abisso, où il y a limité, Balobi, Aza Nambongo, Aza autorité, Aza tout pour naïe, j'ai Koko Moulumba. Merci beaucoup Nandenge Ozosalanga Nazala toujours avec un pacte na idéologie. Merci encore une fois de plus Nandenge Yambinga. Banzo Itozawana, Soko Meki, Onga, au boga de la presse, Nabanga Ranzala Naliwa. Mutamoki nazanga na banga yete po boya biloko te ngana tanga nyama na kombo ne loba papa wemba ozo comprendre donc nazo tanga kombo ba tutu j'espère que deuxième émission koya ah oui deuxième partie na kotanga kombo ba tutu bazo kosala mabe ba ndumba ba misusu ngana lala bango na ngiringi net mamumuluba ozo comprendre mamumuluba Mamuluba to le bilan na deuxième partie Mamuluba ko finga Karine Mokonzi ngana lala ye na zozelu na bwakele wa na tika na kaleso na ye na ngiringi kaleso ezali ekoya merci beaucoup Bachar internaute Nabiso, c'était la micro ouverte pour comprendre car ça se marche comme ça ici à Kinshasa. Je dis un grand merci à Chimène Kiala na pesio mbote parce que na qui est pas de la presse Maman Paradis et Chantal Bola na pesio un grand merci na pesi merci na bato nyonso bolinga rapegi titan obo soutenir ngai na bosanité mon vieux Joe Lili Atal en cher annonce mon papa
j'oublie pas Ami Gongombo le célèbre na pesi mbote Madoboula hein babi la femme forte de Paris Odette Mouziki Emetoya batutu bolinga Peggy Titan bo s'abonner massivement na émission na bino micro ouvert et pas à Peggy Titan beaucoup vraiment d'actualité. Quant à moi je dis un grand merci na équipe technique Mobimba il y a Mère Fashion de Nantes na moni pe bande onanga bazana na assistance combo na Maître Ndobo, je te dis un grand merci. Maître Manix, Maître Belé Nayebi, Maître Nanga Bazana Tiki na Mikilipe basé Belé au Natiki Kuna. Donc quant à moi, je dis un grand merci à Maman Françoise Boloko, Mère Fashion de Nantes. On se retrouve à la prochaine, toujours dans la même chaîne avec Peggy Titan. Nouvelle concept Pézali à part émission au micro ouvert. Tous en émission Moussou Bomo Nango et Olegara Awa. Restez toujours branchés na émission Nabino, na site Nabino, Mère Fashion de Nantes. On se retrouve à la prochaine. Bye.